Mbote bande ko balandi to komwa to kutane to mesina ko kutra biso na bile pour information quelques minutes la vraie na makamo malamu ne kana boka biso Congo to ko lamuka mo kuna na kananga e pa yo ko yoki inondation oyo ya ko diriger mboka mabe banzela malamu te so ça ba ko le mabe bana na biso 6 ba to okupa kuna inondation ça ba ibo na kananga ba to ba 6 ba to tika biso kuna biso to Congo abdelela landa o ba ko lela de la muki ça la mune qui c'est la muki o eboko yoka bande ko passe pe mawa ne ka futi minerval na l'état aluki diplôme na l'état wana sous 5e en concours mais ti lelo oyo place ya kokende ezate musala ezate mais diplôme azala ngo ministre ya enseignement supérieur à signa mais ordre de ministère va faire souffrir bango bokolanda bande ko bande ba koloba to kobima wate ou bien ben aujourd'hui va corps na biso to kufa déjà awa na wana to la dit moi muke honorable Mbote Didier Kikou, Mbote Penge Fofana, Mbote Nabino Bandeko Balandinho Sotou, au rendez-vous de l'information, de la réflexion, au rendez-vous des analyses, au rendez-vous des vérités, toujours à votre service. Tokuta Nakaboe Bandeko Nanga, on a copé saka merci. Lobi to lansaki pona o etali club to komi wapi to kosala onka na Kisasa te to kosala onka na Congo te to kosala ngo na bamboka nyoso bisika congolais azali amoni ka kozwa club to komi wapi ezala wana pourquoi pas mutu pe mususu oyo alingi azala na biso parce que moni biso na bandeko na biso ya Brazzaville na bandeko na biso ya Angola tozaka ndenge moko vraiment ba famille okende boye même na poto wana ko yeba te Angolais azarapi Congolais azarapi Brazzaville azarapi tozalaka na biso ndenge wana club to komi wapi obengi na numéro place ozali merci na bandeko bazana Nantes bandeko na France ba réagir rebelle ndeko nanga Kadima na Dubai akozela John connexion wana kutu tolo bate bande ko bengi par-ci par-là bisika yo zali ozana posa yake yo zo cellule ya club to komi wapi avec objectif ya ko se changer ka ba information ya ko redynamiser kindeko na biso ouais la redynamisation ya kindeko na biso au moins biso tozala ka bandeko. Et puis côté les la banti valeur na ba forme nango nyoso tout tozali ko s'échanger ba information ko redynamiser kinde konabiso sans sentiment tribal ou ethnique hein et puis ko lutter contre les anti-valeurs ata soki nani asalian objectif ya club to komi wapi bo contacter biso to ko banda ko pesa bino ba numéro na mboka boy club to komi wapi eza dirige ezokamba manande ko boy bo contacter ye bo sali équipe na bino to kani na mboka boy esika boy na ville boy na ekozala ndenge wana na lingi to beta masolo bande konanga. Je sais qu'il y a une question qui préoccupe actuellement la diaspora congolaise. Nazolo belango dans quelques minutes. Botikana na pesa bino ba information. Nakananga bandeko bakufi. Nambula ebulma moko esalemi wana bato bakufi plus de 6 personnes. Biso awa na Kisasa libération ya JC Kadima bourgmestre ya Kalamu o bakangaki asalaki 48 heures na parquet ya Gombe ana Kisasa. Bourgmestre wana bakangaki pona nini? Akendaki kosomba mutuka ya ambassade ya Angola. Tangu mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akena Angola ba ABC likambu wana balobi ya lobi na bango keto bunda pour l'état de droit bo saisir justice. Ba yeba saisir justice
nde justice lokola alobaki ke soki mutu asali mbeba bakokanga ye. Beko bourgmestre ya Kalamu akangami 48 heures oyo moko andimaki andimi mpe kozongisa mutuka ya bato. Mais selon l'information de notre possession, selon notre source, kadima sombaki mutuka batekelaki ye. Ce n'est pas qu'akendaki koyiba, batekelaki ye. Selon ma information tozana ngo, dis-moi que quelqu'un d'autre vient nous dire. Oui, mais que quand même c'est du nouveau. Ezamo elo komoko ya sika, il faut qu'on y mango. Parce que awa pona ko interpeller mutu ezaka problème. Mieux vaut encore ba interpeller député. Nengozo mona ba bien nga Franck Diongo Chamba que j'attends toujours sa libération. Et Jean Jomi Dongala que j'attends toujours sa libération. Mais batu misusu parce que bazaki kobima na clan nini. Ba kobima kana pe perdre. Bango baza protégé. Yango moni meme Luzolo Bambi Lessa. Toutes les décisions hier à Meki Kozwa, ezo simbate. Le parti protège. Ce qui n'est pas le cas avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Information msusu eza meeting de vérité. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi akosala. Lelo awa na Butembo. Meeting de vérité azali kosala yango kuna. Mais pendant 7 ans, UDPS azo commémoré 37e anniversaire na limité. Mais ba jeune pe ya la muka balobi bango pe bazo sala matinée politique liboso ya siège ya MLC. Nous sommes sur l'avenir de l'enseignement. Mais na kati ya meeting ya mwana mboka Martin Fayulu toki mwana mboka Ferdinand Kambere aza mutu ya pe perdre. Alobi que ce n'est pas le moment qu'il fallait faire ça. La démocratie oui, mais batu wana bakonyo kwama. Bango pe bato a pe perdre balobi ba poli na candidat na bango. Mais batie na se. Parce qu'il faut protéger certains acquis de la démocratie. Mais loko na komona bandeko wana ke baza mayele kolega. Au lieu de s'opposer à Félix, bango bazali ceux qui ont eu langage na bango bakomi kokumisa Félix. Et vous allez voir les mêmes personnes bazo continuer kandengwana. Babandana Mobutu akei ne ba politique ya ba vie na biso kengo wadon. Mobutu akei ba s'adapter musée abengana ki aboyaki. Allez, tangu Joseph Kabila yeba s'adapter, bakena ye, il s'adapte comme ça. Mais bakolo bitumbango babundaki pona victoire. Au lieu de profiter yango, ils se mettent à l'écart pour continuer à s'opposer. Vous allez vous opposer contre le Kobino Bobundeli, Bokufeli, Bozoba choc. Bienanga Martin Fayulu, hôtel na yeba kanga yango. Na ebite soki, et c'est fongwami, bakanga yango. Il a perdu des fois, c'est bien. Pour un combat, oui. Mais boye bozi muke wana ki wana otikeli batu mususu. Boko bunda, tozolo ba vérité. Bande komisusu pe ba s'accrocher wana. Ba oyo bazelaka soki likambwe bimi al. Bango ba wandiko la ki sa sympathie na mutu wana. Lokola bazana ye. Sans aucune conviction, sans aucune idéologie. Na fade nauz tangu Martin Fayulu zongi Genève. Même na siège na c'était plein. Bat. Mais bako dimnoa ka muke. Les locs batu combien? Bazo continuer ko kende kuna. Nous parlons. Nous émettons ces points de vue, nous analysons. On ne doit pas rester éternellement tobundi, tokomi na tangu ya moisson, ali.
yo bapesi okanda okontinue bandi kokata bilanga mosusu ti okokufa sans koparte di doit kolakisa bakongolais oyo oza capable ya kosala. Ce sont mes analyses. Mais bato ebele botala bandeko na nga, bato ebele oyo bakosala lelo makelele ezala na réseaux sociaux soki otali eza bato basala kelo kote na combat. Ce sont les opportunistes. Bamoni soki mutu azwi likambo basakroche kuna, bamoni soki mutu azwi, donc bango bavivaka ndenge wana. Ils vivent grâce à ça. Je vais faire l'analyse. Boni Saint-Valentin, elekaki bien natuni kakati siko mutema ezobeto pwani natuni boni Saint-Valentin, est-ce que otali gafe osalaki lobi gafe ya munene wana que ta conscience va te condamner ti okokufa gafe pour un jour moko. Omoni erreur osali pour un mukolo moko Saint-Valentin. Nalamuka kabo enamoni mutu moko akomelinga message bonne fête ngasko nazongiseli ya nini alobi ya Saint-Valentin nalobi tofetaka nayo parce que dans la biloko misusu biso to s'adaptaka nango te. Je ne sais pas pona mwasi to mobali ola kisa mobali na yoke olingaka ye il faut attendre une date yango zomona makambo ngana zo comprendre te na ebite so yeza neni. Je ne fais rien par habitude parce que batu basala nga pe na salité ezaka ba makambo to mona gati pona osombela bana bilamba différence nini entre biso ba villageois na bino pona bana balate lamba sika il faut toze la bonne année to Noël pona mwasi azwa liputa ya sika il faut abota. Est-ce que c'est normal? Mais vous trouvez les gens comme ça? Mais tala mapekaka kaboui pona ola kisa mwasi na yo to mobile na yo ke olingaka ye il faut le 14 février mais le qui égale combien sigo pour faire un cadeau à l'un ou l'autre il faut attendre le 14 bino bobalanaka le 14 bonne fête ya mariage na bien nga Vital Kamere o babalani lobi ouais toyokaki ke babalani nalingi tobeta mwa masolo wana to se fixer. Je vais aborder maintenant la question on a kotikela mwana mboka Luc Fikiri aya ko-développer. Luc Fikiri pourquoi azo vivre na États-Unis azape bavoka ya ba réfugié alobi ndeko Eliezer il faut na expliquer ba makambo mwana mboka Luc tokozwa yo soki pesa na mutu mususu azana point de vue ya kwemettre tokozwa mais na lingi na yebisa naloba eloko moko eloko oyo esali tolé na diaspora congolaise. Déclaration à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ke ba exilé politique bazonga na mboka na bango. Mais je ne pense pas que Libanda wanezaka na ba exilé politique. Ezana basi misu ba viola bango. Ezana batu mususu contenu ya conflit tribal bakenda. Batu misusu bazwaki discrimination sociale bakenda batu bazana ba makambo ebele net bandeko bazali banda. Mais ça qui fait mal aujourd'hui c'est l'annonce ya chef de l'État oyo ebimike bamboka misusu o banalizaka makambo bien te ba décider mbala moko ale bozonga to chabino na mituka sans rien respecter bamso bazaki na procédure
procédure bloquée na yoki bande ko na Afrique du Sud bande ko boy na boy ndeko moko beninga tala na Corée makamba ko sala mais image atindeli nga eza yakala yango na zolo bana bino boke baka na ba image mususu to mona ki image moko bazo tumba mutu wa moto aba lobi eza na chikwit tango na tali image na zolo ka munoko bazolo bana bité oyo image ya chikwit te parce que ba intox eza ebele biloko batu balinga yango nga na lobaka na batu ozana posa ya ce qui est sérieux abonnez-vous chez nous. Information ya bien, abonnez-vous chez nous. Analyse sans sentiment, sans émotion, abonnez-vous chez nous. Sans tribalisme. Oba fake news. Ceux qui ont un poste à fake news, abonnez-vous chez nous. Talabat, à ce titre, na mona ki titre moko bache. Oh, bakangi si Daniel Saf. Daniel Angobo. Ça m'énerve. Awa siko la difficulté oyo kozala na Congo awa bakokanga batute parce que lobby même bandeko bakosala vidéo okozala na idée malamu mais la procédure ce n'est pas parce que leki wana ofingi okanisha ko vana en exil parce que ofingi on ne va pas arrêter les gens parce que mutu afingi ça la boule mususu si vous avez les idées vous transmettez les idées. Chef de l'État Nzambete, à côté de ça, la déclaration n'a pas si conséquences négatives. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui fait que résoudre le problème. Solution mon côté. Solution mon côté. Ce n'est pas à travers les injures net qu'on doit solution. Poser problème. Problème à ça lobby. Ce qui est bimi mabé. Nous devons réfléchir en termes de solutions qu'en termes de problèmes. Tant que comme à un niveau, je pense que ma cambo peut changer. Réfléchir en termes de solutions. Et ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut lui proposer ça. En sa qualité, il va écrire aux États. Mais je pense que c'est clair, c'est facile, c'est simple que ça. Mais ce que ça, les vidéos, vibrer, au film, audio, film. Et puis, après. Mais ça reste là. Parce qu'il n'y aura aucune référence. Il y a que, non, voilà, c'est faux. Tozana Batu Awa, qui continue à injurier. Tozana Bango Awa, qui oublie même que Félix a commis chef de l'État. Bazo Zoyeka Félix est limité. Bazalia Atambata, Moutouabe Tamite. Ata aussi, ce qui est Moutouke Bazo Menasenga Ezalo Kuta. Bitumba entre les partis politiques, ça se fait toujours. Bato a peur de bazalaki au kane la biswa. Bato a IDPS bazalaki au kane la bato a peur de aw. Wana bitumba wana ya ba parti politique o basali boy. Eza bitumba to viva. Mokolo ya Genève et Indakit. Entre bato a Fayoul en face, bato a Caméra en face. N'enseignement. Et Indakit. Ça, ce n'est pas un problème. Ça ne peut pas mener quelqu'un en exil. Et là, il y a des connaissances qui sont libana. Attention, il y a des gens qui abongama kite koya. Asala qui est de mon côté, et kozala quand même ma bé à que mutu anengo na bakamatie, tchan avion zone qui saye. Wana eza ma bé. La personne ne s'est pas préparée. Même l'obéli à Félix angonenga lobaki. Alobaki baoyo bazana musala kosala libanda te bakoji ozonga na mboka na bango. Ça il a dit. Et puis koloba wana eza imposition te ba oyo bazana ya kosala te. O ba moni ke bazo sala eloko te. Bakoji kozonga pona kosala. To yoki ba réaction o chobongisi. Est-ce que so sali bisonyo se tangu tokoya? Oui, vous avez raison. Parce que binonyo c'est ce qui boso pani aw. Mais cause la problème et cause la dégâts. Yemoko akobandela wapi akosuka wapi. Ça vous avez raison. Est-ce que c'est pour autant que obanda bobanda kofinga ce qui fingi solution nini ozui? Moi je suis sur ce plan là. Au moins même na droit si le plan forme nde babandaka avant ya okota na fond. Ce qui kaka forme ezamabe babwakisi. Attention yo zana raison. Okoti kozala na likanisa malamu. Mais yo koleka yo intellectuel obandi ko finga batu.
o diluer na connaissance na yo na buzoba parce que kofinga eza buzoba. C'est ça ma réflexion bandeko nanga. Kofinga tikala jamais cause la solution. Yango penga na lobaka na tikala jamais komona na vinanga. Zuwa ebatela libala na lobibo. Na tikala jamais komona zuwa ebatela libala. Ezala ya mobile. Et comme ça kaka moi c'est encore de plus en plus infidèle. Ezala ya moi si. Et comme ça mobile de plus en plus mobulu. Lelo tozolo ba dossier ya Michel oyo abandiko kwa kola zolo baloba. Ye moko ye wana lobi ke bazolo kanana tonité. Maintenant ça servir à quoi? Et servir yo na nini? O sali moninga na yo mabe hepona mobile. Siko mobile yango omoni ke siko tango sali de ga wana nazongeli akomi yo ya yo ye moko. Il faut quelque part là qu'on réfléchisse. Nena koloba wana tous les mariés azolo ba wana ke nazo sala ngopona ko batela ba mabale bele wana ko batela libana. OK, neti ngai ale OK ko pesa conseil ya modèle wana na mwasi nanga. Donc ko pesa conseil ya ketoka bwana ti. Ale osali de gato tikio. Mobali moko ta kondi ma dega ya modèle wana. Dis-moi bakanga na kisi. Poser problème na yo na malembe. J'ai toujours aimé na boy kotanga couple wana. Na kenda na 20e anniversaire ya libala mokobo. Moi si wana na mobali bazolo ba que jusqu'à ce que tu totaliser 20 ans boy. Tozo ka ba problème ya makasi. Mais to sili sa ka biso moko, biso mibali. Ni pasteur, ni nani, ni mutu moko ta ya kokota pona conseiller biso. Parce que kokoti oyo yango moni ba tata moko bazwa basi ya bato parce que yebi déjà faiblesse makamuna zolo ba wana bobosani bino bozana Paris bobosani yango oyebi yango bien likamunyo soke nango tango zwi licheti okeko papa muninga okeko sala moninga bisala sala lelo Michel azana tonyango oyo bolingwa pigeon ngo bazaki ko sala yake banda Michel abotama mobali na ya liboso na ya suka ka Tony wana. Banda Tony abotama mwasi na ya liboso na ya suka kaka ye wana. Lokola Gladys alinga chakota na kati il faut toboma. Nazo batela libala. Wana mabala model ni. Boke nego batela kuna na yanga libala ko yana busoba model wana te. Zuwa etikala jamais ko batela libala. Zuwa ebebisaka libala, zuwa model wana. Oui, la jalousie, d'accord. Moutou comme on était. Nazo mona yo bien te. Mais oya okene ko sala dégâts. Et salema wapi? Dégâts ya modèle wane salema wapi et puis bato bavani. Loba soki bakanga yo ezana kamboka moko na Zambi, ngai na yebi. Soki okekuna okozonga te. Bakotiela yo mwa eloko moko bakanga ka mibali lokolo eloko mususu. Loba soki ezande ngwana batia yo na nzungu. Voilà, bande konanga na lingaki bo comprendre. On ne peut pas accepter que bande konabiso ndenge bozali banda wana lelo kaka po Félix alobiale babani ko zwabino bazo chaka bino na ba camion bino wana bazo chaka bino na ba avion bino wana sans se préparer non. Bozana ba famille, bozana nyozo, bokoya kolala na balabala te, il faut s'organiser quelque part. Ça je vous donne raison. Mais je ne vous donne pas raison pour na ba o bazo salaka ba vidéo ya kofinga parce que ça ne change rien. Kofinga échange à keloko mon côté. Ce qui est à capona kofinga mbele kabila kenda ne kala. Ce qui est à capona kofinga nga oya ba réseaux sociaux. Mbele kabila kufa na ye akenda ne kala. Mais nous devons réfléchir neti ba mikolo. Il y a eu un discours peut-être qu'il soit une erreur. Qu'est-ce que nous faisons? On doit chercher à compenser ça na boito ça la démarche boy pour que ba conséquence boy mona nati. Je vous ai dit ici, qui entoure Félix? Bao bazan zinga na epona omona ye. Diaspora na diaspora. Biso tozate. Ba kinwa bazate, ba villageois lokola biso. Nga. Je suis le représentant et l'ambassadeur de tous les villageois du monde. Nga. Représentant, ambassadeur, itinérant de tous les villageois du monde. Ngai.
oh bayangwe représentant na bango aya ndenge tokoloba boye bokoyoka kembule kobeta na Kisasa yango bokomona toza na mosala ebele bomonaki tokei terrain ya SPT tozali kobenga OCPT yango wana ezotekama eloko moko te toye kuna nga nayebi te na kidepita ngo nazo comprendre te koma naye wana lieutenant wana zobenga ye mo lieutenant eske nakomona yo yakawa nalobi papa yaka nanu place yango azobenga nga wana na sanzete na kiti nakende kondima lieutenant alors que soki ezalaka na armée oyo toza d'abord na presse kaka oyo toza bagénéraux à 4 étoiles te ya biloko wana mine lokola badidie tumba oyo toza awa na média mais quand même na kamwa qualité oyo ya kidepute yango basi na bino basoda na bapolisier bopesinga mais boli bozobudeka obenganga boye naye mpona koluka kosala mobulu te mais il faut tolandela biloko ya leta bokoteka te. Voilà, nous espérons que makambu ya ba médecin wana kozwa solution et nous allons nous impliquer aussi. Didier natikela yo bobo sanate bar 26 bazali kozwa biloko mama Blandine Kleber Maleko na Ans bokenda wapyo bolongwa na Suisse place boza réseau ezalaka lisu te Pierrette réseau ebunga bobo sanate pona RDC Monde eza kotia mbongo na libenga ya Congo tala ba classe na Bwende tala ba classe na nganda Kisasa tala mwana oyo muke ya mwana dit to sala ka ba tour wana poda kotali sabino le Congo profond c'est notre pays. Didier. Merci bongo bandeko balandi botu kolanda bongo réflexion mona mboka ndeko lesa ko basha kona ko sabino mais toujours to repesera toujours. Monsieur le directeur de cabinet ere mariage honorable VK ya yo ya mwana ere mariage ya biso ko moi pour te soutenir yo ere mariage doit continuer malamu na madame mama Amida Chati bandeko balandi ko moi to ko bongo na tango oyo bulinga bosa e mouvement bando nini oyo asika meli bino mais bobo c'est na kata ko moi yo ko bisa bino to kozana lit to bunda ndeko yo tekaka te otekaka mikate te maite nguba te boni otonga ba immeuble pona kaka ogérer quelque moko ya l'état to kotina ozoba ndeko zo combien par mois ndene otonga immeuble mulaibu to kolandela otina suka to yeba po ezali makamba l'état ezali makamba famille te ezali makamba commerce yo bandeko sala meza makamba ya l'état ogéraka mouvement bado ndene mmeli biso mbote na bato nyonso biso awa eza mesano bozoyoka makelele mbula ezobeta tomesana toujours chaque jour il faut baza na bato oyo balandaka magazine tokomi wapi tobela te il faut magazine ezala toujours présent lobi nazalaki surpris ya komona na chaîne nationale oyo tobengi RTNC balakisi biso collège oyo place oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi place abandaki kotanga na nzela ya Bakongo sadi atika ba école nyonso ya capitale awa mazalaki na sika oyo akenda kotanga na nzela ya Bakongo mais eloko pe babosani pona nini bazwaki ba invité permanent oyo babandaki koleka na télévision oyo batikala kotuna meme bango te makambo ezalaki ebele ya kolobela Congo mais babimisela biso oyo totikala kutu kozela te mais kaka bango moko babimisi biso école na ndenge bana na 6e baconfirme na préfet na bango na baprof na bango place oyo ke baza na esengo ya komona moko ya bango ke lelo akomi président de la république pe basuki wana te balobeli ba difficulté baza nango mais balobi keno mambo etali courant RTNC la kisi biso ndenge ba câble ekei ndenge SNL ekebandi ko sala musala mais baza na point etali ba ko réfectionner ba bâtiment mais balobi ke toza ne like ba ozwa kofinga ezalaka bien
mais kolakisa bato oyo ozolinga bato bandimela yo nde ezalaka problème. Lelo bolakisi biso bâtiment elakisi ke tout babandaki koloba eza lokuta bozongeli kaka biso magazine tokomi wapi oyo totelemelaka nyonso ya mabe esengo eza ya biso mpe eloko mpe esali biso esengo lisusu na magazine tokomi wapi mpe na mouvement ya bandoki komona équipe ya télé 50 après kotelemela droit na bango lelo ndenge bazongi barépondre oyo basalaka journaux baosala journaux oyo basalaka émission basala émission veut dire kotelemela droit na yo eza mabe te. Relation ezalaka patron na batravailleur eza kozala présent na mosala mais salaire ya mutu eza droit yango mpe na koloba na oyo moko toza na badomaine mutu ya mutu aza près na domaine na ye. Docteur Kabe aza présent mambo etali santé totali mambo etali poso oyo mwa bamukusa moko boye oyo mwa palata moko boye mogijo mpe na kasavubu tolobi mpe club tokomi wapi oza moko oyo tobanda depuis 2011 yango tolobi keno na minute oyo tozala na bomoko makambo ya kofinga ezala te makambo ya kobomana ezala te mwana mboka président oyo abimi aza mpona congolais nyonso. Merci bongo na bandeko balandi ya tokomi wapi bouti kolanda mouvement bandoki ndeko peno fana meli bino ba député provincial la ville de Kinshasa ba député provincial ya Congo oyo ezala biso pasi botala banzela botala condition de vie ya bandeko ba voter bino nde boza la première na ligne liboso ndenge to ba front baso baza liboso ba député provincial bino botala place to wuti botala Kananga combien de gouverneurs baleki nini ya malonge sali botala Mbushimai combien de gouverneurs baleki nini ya malonge sali botali Okatanga botali Lomami botali Kwilu botali Kwango botali Bandundu botali Congo Central botali Kinshasa botali Maindombe nini ekoleka kuna bandeko po bozwa ndeko ebotia ye a représenter ba congolais nyonso baza na kwe wana nini ekoleka bandeko na ngai viseur ba congolais miss ba congolais otala bino lobby ndenge mukeba alobaki soto lobby na micro boyoki te tokosenga population biso tokomi bananzela ils ont déjà autorisé to comme l'état de toi autre qui a monté comme nango avec ndeko mwana mboka président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci na bandeko nyonso balanda mingi to comme wapi tika te kimi ya nzambe ezala kati na bote na bino